congoyasika.com, congoyasika.net, c'est votre site. N'allez pas ailleurs. Vous allez trouver tous les infos sur l'Europe, l'Afrique, etc. Donc je vous conseille d'aller sur congoyasika.com, soit congoyasika.net. Bienvenue chers internautes de 3xW congoyasika.com au ekamami bongo na Maurice Premier en direct ya Norvège. Donc awa site na bino ya bana Scandinavie nyonso o bozora ba nouvelle fraîche en live awa na kati ya Scandinavie. Lelo oyo toza na matanga lelo na matanga ya vie na biso King Kester Emenea o azale ko sepelisa biso na banzembo na ye na biloko ebele o azale ko sepelisa biso zo sepela nango lelo azali susute. Yango lokola awa na esika toza na boutique oyo ina Stockholm précisément na Setra esika to sombaka ba biloko ya africain précisément congolaise yango to ye a pona ko kanga tous les congolais o koleka a pour appeler sa impression na ye na matanga ya vie King Kester Emenea. Donc tozawa pona to kangela bino ba congolais nyonso donc congolais nyonso wa roya awa donc akangami oyo congolais nyonso wa rozala awa donc akangami pona rara opesa bino ba impression quoi. Ndenge zala rara tout justement donc moi dans ndeko na ngai mobali azoya na kangaye déjà na zoye. Bonjour mon frère. Bonjour. Lelo vraiment biso Congo asika toza awa na kati ya Stockholm précisément Setra et pas ser Virginie potebi awa ndeto zwa bino awa ndeto kanga tous les congolais oye nyonso congolais aleka awa pona kozwa ba impression na bino na matanga ya vie King Kester Emenea oyo azalaki na biso asil kotika biso impression na yo ezani. Ouais, bon, shalom d'abord, na peuple de Dieu. Je me présente d'abord, frère Jogar Lusala. En tout cas, na question tuning, en tout cas, impression on est vraiment tristesse. On est vraiment triste, tout le monde, vraiment, peuple congolais, nous sommes vraiment mawaibeti, quoi. Mawaibeti parce que tous perdre batouaminene, tous perdre vraiment icône la musique congolaise, vraiment. Bon, bien que, on va batoua musique, la musique profonde, mais ce sont nos frères. En tout cas, nayoka sangwana comme ça là il passe. Et ça là il passe makasi en tout cas pas ces makasi bon. Lo ba vraiment exaté parce que Nzambe gaza maître à tout quoi. C'est lui le maître de toutes choses. Yemoko lobi que dans toutes circonstances to komisara kombo nae. Donc ce que je peux dire que non, to pesara gloire et pas nae parce que yende mutu apesara yepe mutazui. Donc voilà quoi. Merci beaucoup mon frère pour l'impression. Et tant que yo pe musicien, est-ce que bandeko bazolanda biso to ko profiter d'occasion yo mosali ya Nzambe to zo pe ba nouvelle ya groupe et puis et tout pour ba ope ba yebiote ba ko découvrir yo que frère Aza frère en Christ ayembaka boetnambo. En tout cas, merci pour la question, moi journaliste. Là vraiment je vais en profiter, il y a ko pesa moi communiquer à propos il y a question tuningai. Tous vraiment la proposition à concert, tous vraiment la préparation à concert, tous bêta d'ici là le 29 mars, affiche déjà c'est Bimaki j'espère. 29 mars au 2014. Ouais 2014, tous un concert au bêta, concert acoustique, na cadre de la présentation à groupe La Promesse, c'est un groupe Euchobo Tamasika. Donc là vraiment je vais en profiter au Bingi Sabatunyon, so premièrement na bandi na Yomoko. Aux a invité Juruana et puis na bing si batunion so balinga musique chrétien batunion so balinga vraiment musique en kolo ba balinga kokumi sanzambe donc na bing si mutu tous les 29 wana aux a vraiment welcome na Juruana batut bandeko tout ya Stockholm Suède précisément Suède en particulier partout Göteborg Västerås Malmö bandeko Finlande bandeko Danemark ya Norvège binonyo so bolinga musique en Zambie donc les jours là vraiment en tout cas vous avez vraiment le bienvenu tout le monde boya tout adorer Nkolo Elongo et ils allaient pour le coup Nzambe. Merci. Merci, mais concert précisé, c'était mon frère. Et ça gratuit, tout exemple, pour bande de coton, bah, on va s'apprêter adresse, ça wapi, donc nyonso au pesa biso quoi.
Ouais, merci pour la question. Concert, d'abord, concert est gratuit. Il y a concert en Zambé, il y a juste pour tout Kolo. Il est gratuit. Il est gratuit, donc il tout vraiment, à un posé à quoi jour on a s'inquiété, il a pris peut-être au foot à droit d'entrée. Il est gratuit, il tout à côté au félé. Donc ces alliés concert bêtement na Bagamosen, na folk reset. Ils na Bagamosen, il y a place au bon, à teso bimi juste na Libula métro. À 5 mètres comme ça, ils ont quelque part donc ils ont gratuit, mais tout na possibilité au quota, ils ont offert. Ok, frère Aouti Kolobake, concert est à Bagamo, c'est à Stockholm, précisément à Stockholm, ils ont gratuit donc bananza menyon so bana mokil mobimba. Oyo bazana moyen ba ya vraiment pour nos komisanza meza malam. Mais frère ton batu bakoya, batu to yoka osela biso to mankunga, mankunga moko muke, puis dans batu bakoya ba sentir que bazo yoka frère Jogar. Et ça moi bien. Ouais, pour na loku mankolo pourquoi pas. Na mitungisa mingi na bapasi ya mokili, na mitungisa maki mingi pona bato ya mokili, bawela na la vie basuka na nzela, ngana poni Yesu yende nzela bomo, ninyango ya osalite na bomo inanga, tala bolingo na yo obenganga mwana, opisanga promesse yangona ko yembela yo. Merci beaucoup. En tout cas vraiment boyoki bo sentir vraiment bana nyonso mokili mobimba boko ya ko découvrir sous frère na groupe mobimba wana bambote mingi na frère Ejide donc to yo découvrir yoka le 29 bambote mingi na groupe nyonso la promesse aux abia. On a profité ko pesa. C'est mon président, frère Régis dans nos autant. Il y a un des présidents du groupe. On a profité pour faire une place à Zali. Donc, on a profité pour faire une place à Lanzambe tout et à Mbokoyo. Apôtre Achille Benito, apôtre Nikens Kobange, apôtre Guy Peniel. Donc, voilà quoi. Basa Lanzambe tout, frère tout, sœur tout, opena balinga makamankolo. Bambota trouve ma bisika bazwami, bisika ba otala émission. Merci. Merci beaucoup mon frère. Tout le monde a une balasim. Ndenga tolobaki bana Stockholm tozolela toujours papa na biso King Kester Emenea azala pilier ya musique congolaise toza pas sœur Virginie tous les Congolais leka parce que nde to rendre la ane to somba biloko lia dans tous les Congolais to kanga bango sœur na ngai na éviter soki oza na impression pour ça na bakoto yo tozwa soki oza na impression na eza nini na sango oyo nouvelle ya koyoka nouvelle ya grand pilier ya musique congolaise comme King Kester Emenea asili kotika biso impression eza nini bon pour ngano liboso na salenga émotion tona fungoli na Facebook na moni no King Kester Emenea kufi de salenga passe makasi en plus azan de kunanga ngwashi mwana bandondo en tout cas ata courage ya kusala mkoloni ezaite na sina gende musala bengi pena na vite na za malade. En tout cas, ça n'a pas makasi. En tout cas, merci beaucoup. Mais bon, sikoyo yo King Kester oyebaki pona yo azaki nani. Ozolanda musique na ye et tout. En tout cas, c'est le retour na te pona ngaza grand artiste ya Congo. Pe aza donc baoba to koloba. Oui, grand artiste. Ba souvenir ya King Kester nini oyo ozanango. Ba souvenir neza azaki no liboso no simplicité. Azaki mutakomi kitisa ba conseil pe azaki mutumo banzembo nyonso donc yaki mateya na kati par exemple neti ya nzinzi bongisa mwasi na yo pona olula mwasi ya bato lengi biloko ndengana donc yaki vrai artiste pona OK, merci beaucoup. To qui impression na yo donc ndera tozo ba impression bandeko toleka.